touché biso makasi basali yango vraiment en matériau durable c'est béton arpé na ndenge azobongisa banzela ezali malamu ozotika da eloko moko na mémoire pepe pourtant na mama ya lekaki na ndenge atela obongisa banzela pepe akobetela maboko. Je remercie l'initiative des gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, que je connais très bien. Un homme des actions, un homme posé, un responsable. Solo ezali sous-souté, sanité ezali sous-souté, tozoleka pena ya soin nyonso. Asali beto moko ya kitoko oyo ekotikalaka kobukanaka te. Enfeza mutu moko ayebi Kinshasa mpona kosala ngo boye. Omoni ye tozomoni ye ndenge azoleka azotala nzela nde busala ezosalema boye nde ezalaka. Azalaka gouverneur ya biro te azokita vraiment ntina place misala ezosalema atiki biro na ye aye place otamwa de makolo na trajet molayi en tout cas topesi elongoni akontinue. Gouverneur na biso ya ville aye kotala misala oyo elekaki ana Selemba ou Lolenge Masaki. Merci batono mingi na papa mpona nzela. Nde masel papa te na makolo nkulu tana. Quatrième génération, il y a beaucoup de Makala Lemba. Par contre, on a vu sur la Koufi, troisième génération de Mbekei, bah suis chanceux été. Biso en fumo de Sika, la gouverneur wa Yesika. Après cette opportunité, nous avons un nation, un ancien mot de Mona, nous avons des armes. Vous avez un cahier longtemps, vous avez un Pamola, Papa Mobila, Papa Mobila, Papa Mobila. Ah où mais la papa, n'est pas mon seul là vraiment. Ah où mais là, à quel niveau? Et les gens qui ont dit un jour et rose à la bouille. Mais avec Gentili Ngobila, à décider les gens, ça ne va pas moulailler. Il m'a dit un jour et rose à la bouille. Donc, il y a un macadam. Et Zalaki le Hollando Thomas est comme réalité. Oyo nyonso tu bazokolo bawana ezaka bilobela ya ba bayinikaka ye mo bayebindenge za la système mboka mais biso bana makala nde toza pena ni sengo mingi na botama na makala na tia ko mwa likamba boete o nyonso baya baleka basale loko te pona ye awumela ya mingi ya koleka to pese ba merci de ye banda biso to botama na makala na to molelo a boete maya komi mama des enfants sepeli mpona ye asali biso nzela makala bwadomoni nde kokumisela ye te me nzambe apambola ye kaka ebele mais lelo mpena recevoir akobelela parti azanu le DC makala l'équipe le DC makala ti bakote kuna vraiment félicitations le gouverneur Gentili Mbaka tozangaki prince tosouffrir kodinda banini mais tomoni Gentili akanisi biso towana esengo ya trop biso bana makala le destin tobandaki koluka moto abongisa boye azalaki te nzambe asungi apese makasi abongisi baprojet ezalaka nango mbula na mbula mais papa oyo pangobila en tout cas tata oyo nzambe aume bato ya kovote nde bango oyo akuti na makanisi me asaleli yango papa ngobila na makala tosepeli na yo tosepeli na musala asaleli biso na makala eza mbala liboso po première fois awumela na ye mbala liboso asalaka minene moka ayebaka te l'expression ekosalema bazalaki koloba ndoki ndoka nde eza bandoki te eza nde bato bazalaka mitya mabe totokoli ye eza baobao